Les de musique, mais nous sommes des humains. Voilà. Et ça va relation. Kofi Olomide matin à la ministre Belé. Manda, Bango tout Blaise Boula, Bango tout va couper là, Badolphe Tata, il était toujours présent. À chaque moins un franc c'est tout à fait normal. Il faut pas dire que c'est l'ascenseur. Tout ans la défaut la qualité là. Tout la défaut la qualité de battre. Musuba sala marama be kutu koleka ba zame ba batama. Kofi Olomide à un moment où taboulé na lutumba ba les soucis. À un moment où le seul pays unique avait fait un album, a un disque d'or. Abimisa moi na munene. Azo sala fierté à monde d'Afrique parce que ceux de l'Afrique ils ont rara c'est dans les pays. Voilà. Alors ça fierté moi il fallait pourquoi. Ouais 1505e génération Betty Bercy, Abeta Olympe, Abeta Zine. Talanika makambo dans les traces de son père. Si manaki badze Masouaye, mais miema onana motakote Alela, chérie ambesi nga vozo, na besi ebe hoyanga. Omae miye, yambala oyo soki bayokela masolo Antoine. Lobama to impasi bazonga na mbule koya. C'est comme ça. Maninga yanga nzembo, ezali bonza nzambe, nzamba pesa nzembo. Ase misa kokolizanga koleizanga voilà. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Merci. Vous avez vraiment ébélé besoin d'en à travers le monde. Vous avez toujours une attitude à Matanga, Bandeko Balanti, il y a télévision Abino. Je sais que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre partout à travers le monde parce que vous êtes nos collaborateurs. Merci pour la collaboration. Tous ensemble, Nabino. Et ça prouve que ce que nous sommes en train de faire, Ezali Kosalabino Malam, Yangba réaction, Ezali Koya. De part et d'autre, les lots, vous allez vraiment pour nous rendre toujours l'hommage à la maman de la star congolaise, à la maman de la musique congolaise, à la maman de l'artiste musicien, bel et bien Kofi Olomide, maman Ami, qui nous a quittés depuis le 3 octobre 2020. Donc, Egotique, elle a vraiment gravé une histoire que la maman de Kofi Olomide, maman Ami, a Koufa le 3 octobre et date où on a vraiment gravé. La mémoire, il y a ma musique, la mémoire, il y a Kofi Olomide en général. Comme je vous avais dit l'autre fois, qui vraiment dans ma message de part et d'autre, aux alliés qui présenter ma condoléance na Kofi Olomide. Merci à tous ces artistes et musiciens. Peut-être temps et à sur place. Mais au moins, ils ont réagi à travers le média, ils ont réagi à travers ma bureau Nabango. Merci à Ouyanson, le roi de la forêt. Merci à Firigola, tout mon message à Firigola. Merci à Karmalov, Karmapa, Félix Oisio, c'est parmi les personnes qui ont appelé Kofi Olomide. Également, merci
na famille à Viva la Musique, tout le monde qui va condoléances. Vraiment merci. Na batu ebele et puis tout le monde peut libanda pe Afrique, ba musicien ya Congo te libanda Afrique, bazali ko présenter ba condoléances les plus sincères na Koffi Olomide parce qu'il faut comprendre que non la maman de Koffi Olomide azali parmi ba maman oyo ba soutenir bana na bango na métier parce que ça souvent ça peut faire que maman na botio mais azalaki contente te au sala musala mo boy mais maman ya Koffi Olomide aujourd'hui si Koffi Olomide aza o aza Koffi Olomide c'est parce que maman mi a pesaka une chance wana ya ko œuvrer comme un musicien pe asala ka de façon de sorte que amekapé un peu côté comme on a yé ko élargir peu ba relation ba connaissance na moi na donc azali maman oyo elle avait vraiment beaucoup fait pour son fils Koffi Olomide. Encore une fois tout ça sur un message de belé. Écoutez qui depuis Bundes c'est pas il y a Paul Ventour et Motomoro trop bien depuis Bundes également mon vieux merci beaucoup. Message écoutez qui c'est pas il y a Dada Maingidi depuis Paris il y a présentant qui va sincère condoléances na Koffi Olomide message écoutez qui lisusu et pas il y a vieux nangai Dani Makondolo de Bundes Dani Makondo de Bundes ça va présenter ma condoléances na Koffi Olomide et aussi Avalo Pindi Tour d'Europe ça va présenter ma sincère condoléances na Koffi Olomide et pourquoi pas il y a aussi notre sœur qui a présenté aussi ma sincère condoléances depuis les États-Unis d'Amérique, notre sœur Bella qui a présenté vraiment ma sincère condoléances. Excusez-nous, nous sommes vraiment obligés à lire un message de part et d'autre. Il y a ma condoléances notre sœur Bella Lynn na 500 000 gigas na States. Bella Lynn na 500 000 gigas na States. Chef de maman nangai donc boss nanga maman nanga na piso bambote belé il pas présenter ma condoléances na Koffi Olomide Freddy Shimona frère et ami les collaborateurs de tous les temps de chaque jour qui a vraiment avec beaucoup de regrets à présenter ma sincère condoléances na famille Mobimba il y a Koffi Olomide Junior Bosimba baza vraiment ebelé wana baza vraiment batu oyo ba présenter ma sincère condoléances et au fur et à mesure les missions partent tous allez kokene malé lelo tous allez vraiment rendre spécial hommage na maman Koffi Olomide et inviter na biso azali parmi batu oyo ba viva pe na mère parmi batu oyo pe ba yeba pe bonheur ya mère parmi batu oyo pe za que non ayeba pe que non maman azala bolingo maman lingaki musique ya mona na ye parmi batu oyo baza vraiment na témoignage ya koloba pona Koffi Olomide baza vraiment na témoignage ya koloba pona musique ya Koffi Olomide pona œuvre ya Koffi Olomide. Héritier Mamboueni, mon invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, bonjour, il est avec moi, Mamboueni, bonjour. Monsieur Donald de la presse, bonjour, je suis très ravi de ça l'émission. Voilà. En tout cas, il faut te rendre hommage à la maman ou à Salah, icône numéro 1. Voilà. Dans Momo, avec 20 albums, Koffi Olomide à succès. Voilà. Premier musicien congolais, puis africain à Beta Bercy. Premier musicien génération à Beta Olympia Zénith, à Beta League Center, c'est Koffi Olomide. Le lot 2021, déjà le 13 février, New Arena, voilà. 40 000 places. Mais il y a des gens qui voilà. La bénédiction maman, il y a des gens qui la bénédiction maman, tu as dit que Rotonda, alors Mamboueni déjà pour commencer, est-ce que tu as déjà comment il est pour hommage à maman mi? Ouais, avant d'avoir un hommage, il y a l'histoire du quartier latin. Le quartier latin, ils ont créé en 1986, mais il y a aussi des morts, à part maman mi. Ma mère, Tokoufela, chanteur Moko, Babiandonga, des animateurs, 5 danseuses, si je ne me trompe pas. Monica Céleste, Mboyo, Mireille Konde, Jackie Bébé Tomoussous, le nom, à Angola, quoi. Des animateurs, Manzungi et Océan. Voilà. Avant la bande, on a un hommage. Voilà. Il y a Bab, il y a Boba, il n'y a pas Koufan en octobre. Je crois semaine au Gaga. Vous avez le 10 octobre. Ça fait 6 ans que Babi Andong a chanté au maman mi pa linga pe mingi. Soldat quartier latin. Ay mo taliza pe maman mi trop la vocal na ye. Akufa. Yango fona balanze ba détresse au baba ba yemba on album ya magie. Voilà. Barabi ma meilleure chef d'œuvre ya quartier latin. Pas ya Koffi Olomide mais quartier latin. Voilà. Alors ba la détresse quoi. Amina ngami fotela ngai te kasi ya motemo bapesanga elukaka ezaleli na lolenge na yo yango na mipesi boye
Yaya na Gisele motema na nga nyonso napesa yo mpo bayebisaki nga ozalaka serieuse nasengaka yo kaka fidelité na mwa patience tobongisa vie yozala wa ngai fololo nalona yo na motema labele nebel kanisa mwa moke mikolo ebele nga navandi mosika na yo mama soki lamour ezalaki te melelaka banzoto epai mosusu nga bibie. C'est ça quoi. Voilà, merci. Là c'est vraiment pour spécial hommage na quartier latin, na ba soldat oyo basala rappeler quelque chose na quartier latin, ba bendonga qui son âme repose en paix, Monica Seul, c'est vraiment moi ebele au pe batika biso ma bien que quartier latin ça continue de tout monde un peu batumsu baza na quartier latin baza ko défendre le quartier latin ba fali pour pas basa manchitu ba ça vraiment ebele ba savane depuis je baza vraiment ebele ba ko défendre le quartier latin. Alors, Erti Mamboni, ngana lingaki lokola tout ça ma spécial pour rendre hommage. Moi, il y a un Koffi Olomide peut-être moi Koffi Olomide ayemba pour toujours tout bandapena il y a biso à chaud pour hommage à maman ami. Koffi Olomide bleu rebelle parmi la chef d'œuvre na musuba ngobileza o basala la fin absolu Joski natikalize zero ngamatiki ngamaboko mpamae mumina ngake atikelinga sendaka yekozonga nalela zeo mobembo ezali liwande o nazela yeo atako basekinga na nsima na kipaze masuwa ye memi emona na motako te o nalela te sheri ya mbesi nga vozo napesi ebeko yanga atalaka nga abosana te aoze naleli na nga Fredi Shimula bebe alobaka na mokolo liboso te sheri bongo elakisanga po elingi o bolingo ndekolinganga fasone nga lagola yo avant toi cher amour na makolo nzambe apesanga nalekalekaki mingi na manzela kilikili na maboko peza penga na zimazimaki mingi mizonanga mbelulaki kasi meka kozona te po motema na ngai yo nde ezalaki koluka. Voilà, vraiment merci. Comprenez-nous que non, aujourd'hui vraiment ils allaient spécial hommage spécial vraiment ba F à quartier latin. Et là tu m'as moni, s'il faudra parler. Les autres moni maman Miakoufi, tout le monde de part et d'autre réaction bah musicien congolais, tout le monde fait rigoler à réagir, tout le monde est ensemble, le roi de la forêt à réagir, tout le monde karma pas Félix Oisé quoi. Mais tu as vu que non la musique pena polémique ezalaki. Maintenant on liwa et tout le monde ezala quelques musiciens oh bah réagir pour dire que non polémique dans la musique ezala na liwate. Alors koki ko ça la analyse ni par rapport à wana. Polémique ezala ngolo les gens la musique mais mutu so akufi nous sommes des humains. Voilà. Les ba relation Koffi Olomide ba matanga ba musicien belé. Manda bango tout ba Blaise Boula, bango tout ba Koufela, ba Adolphe Tata, il était toujours présent, a voilà. Moins un franc naé. C'est tout à fait normal, il peut faut pas c'est l'ascenseur parce qu'à Sunga ba tebe dernièrement tous années na matanga ya Fera Chakula na banda la yaki assisté qui famille a sali kwa ko sala a zappé un mot social et d'arabe ba ministère belé na coulisse pas les répéter na TV aloba o azwaki bo mais bango na so ba binzela mon ferry et ba comment ba leader ba msupe ba comment ba millionnaire bango tout bazwa quelque chose c'est pas là la chose de tobi que non karma pas oisé quoi ba kana na profiter mais tout le monde va réagir pour la matin eza bazala ba divergence bango eza le roi to balomo la politique c'est na Mobutu bako dans ba divergence politique voilà mais là matanga niwa matanga manda omona ke no Mobutu ayaki Tshisekedi daye voilà karma pas ba welelo mo te malongo elo kabola biso za mwasi Nambon, so tout le monde moi c'est Nambon, ouais on a polémique ya musique po et ça la force ya culture. Voilà. Et ça polémique to que non so ba biso zwa masasi beta moningo ko beta wala non. Na landi wase kwa loba la TV na kala ba YouTuber wake. Yeso ba so yemuta za besoin bo makofi, ya ko bomu muta liboso. Voilà. Ba kotika jamais et lo kwana ça. Ça veut dire que ça musique. Et ça ba relation na e ba zwa ta se fréquentaner ba seka ba lia ba mela ba ça ne so ba ko sala. Mais sans pourtant voiler le face, il faut que le barapet ma kamning et le bamana coulis. Lelo
Congo, Congolais zali cause la réaction. Exemple, il y a JBMP n'a pas confié le milieu pour présenter ma condoléance, mais jusqu'à maintenant, nous allons comment on appelle ma réaction, on a toi comment on a réaction dès qu'on a présenté ma condoléance. Est-ce que quelque part ma musique et continue ma famille ton n'engagé? C'est un gars qui résonne bien, je crois qu'au salon, parce que bah tu peux voir non quand ça fait pas au salon, tu peux moni quand même faire il a fait peut-être il y a le lobby bel lobby matin on le bimité nous soupe à royaper le même jour nous soupe à royaper lobby na ngopé voilà matin na le bimité moi peut to le ballon boye exact attendant soto komi ils sont en to le blaba o bayaki na ba o bayaki mais je sais que les razara la matin à Tatine Sambi Kofi Olomide ya assistaka ye bafanda ka boye na matanga Tatine Sambi bafandi ye na patron na mso Kofi Olomide bafanda ka basolaka eza na ngote assistaka toujours batu na matanga ye pe fo ba rendre ya sincère wana. Bien sûr qu'assista batu trop na ba matanga sincère wana faisons ça là bien mais lelo pena effectivement mo toyebi que non Kofi azali parmi batu oyo parmi ba misère oyo bakuzaka non il a été toujours problématique na batu. Azalaka na rancune na bato azalaka na problème na bato lelo esko ya zu matanga est-ce que quelque part ekoki te kotinda ke no comme azala problème na bato ebele yango na peut-être bato musu ba oya ko réagir bato on peut faire autant ba même pas 10 bolo ba bato ba nani so bolo bi wase que ça polémique à musique ça polémique te ya moi si bon bolo ba kama pas ça no musique et ça mutu boza no polémique mais ça te que no a joie mbongo moko boya maman sinaye amana moi sinaye ba sala ba be mo bo bango mo na TV batikala lo bango te so tuni bango lo nini ba oyebi so ma mususu ça veut dire que so bolo ba polémique na bato mutu to azana ba défaut na ba qualité na ye mutu tu ala ba défaut na ba qualité de bato pe musu ba sala makama be kutu koleka ye bazame ba batama mais moi to lo ba makama te poto eli mama matanga voilà comme tu eli mama matanga est-ce que Kofi ezapi na banze musu pe aboka à ça la pe maman na dédicace maman mi dédicace oui banzembe belé o maemi yambala oyo soki bayokela masolo Antoine loba mato impasi bazonga na mbule koya c'est comme ça maninga yanga nzembo ezali bonza nzambe nzamba pesa nzembo asemisa kokolizanga koleizanga. Voilà merci. À chaque fois, Bosunga Rabiso, ce qui déjà moi et le Salami ou Bétarman, beaucoup Salami bien. Merci, je remercie celui qui est derrière la caméra, il s'appelle Couleur Bassélé. Merci à mon réalisateur Jordan Panzou qui est en train de réaliser cette émission. Et merci également à tous nos abonnés qui sont en train de nous suivre. Merci également à Batounion sur Bazar partout dans les mondes entiers. Sans oublier Maman Nabiso, Bella Linda 500 000 gigas depuis les États-Unis d'Amérique. Azakolanda Biso, vraiment très kitoko 5 sur 5. Alors, est-ce que ça on a déjà tant comme les bino bato balingaka Kofi Olomide bato balingaka musique ya Kofi Olomide on va apprendre que non maman o ya lambela ba musicien ya Kofi ya quartier latin maman o ya pesa ba musicien ya quartier latin conseil tango ba message on ekomaki sala ki lolengeni na matoya ezaira pasi parce que za maman na biso nyonso maman o aboti star munene à partir à star on lelo ba musicien belé ba profiter pe nango voilà ba vena mso ba baye lokanto o ayebi maman mi koleka ngana yo o baye lokanto avant kutu fait Kofi Olomide ko ba musicien bazalaka déjà maman mi maman na ye voilà ba fali poupa ba soleil ba kusa ba vena nga ba mboshi ba Suzuki ba Willy Bula ba mais belo zotanga wana leona Kofi ba solaka souté belé ba leka pe na quartier latin mais leona Kofi Olomide ba solaka souté voilà vena bango ba yate bango tourner baza bote obi ke sam titre na Kofi ba solaka souté sam tout ala mwana ya quartier latin sam titre no matanga papa mutaya liboso c'est sam titre pe matanga o pesa matanga na osa voilà sam titre alia ayebi maman mi bien aza mère na ye baza camarade ya vena nga Robert Tuturo ba aza na Paris azaki na Londres camarade grand frère na nga liboso Julie Mamboni na PC mbote passe ça vena nga Robert Tuturo ba sam titre a mon a parlé on a pas de polémique sam titre a 100% quartier latin et moi le baté tikali na dernier souffle na ye voilà le barra que quartier latin danser à redéfendre le quartier latin jusqu'à sa dernière souffle. Voilà. Pour les autres, imaginez-moi, en tout cas, Congolais, Zamuta Barchive, Naebisayo, Venanga Dani Makondolo, Nabundes, Naebisayo, Paul Ventoure, Congolais, Zamuta Barchive, tout le monde est Barchive, mon boya. Si c'est pas 2001-2002,
otomonaki mwa polémique mwa boye esalamaki sikoyo Weranson bakutanaki sikoyo na mama ami. Est-ce que peut-être babiloko wana eza mpona koincite bato na haine te mpona koloba ke non ça a été makambo polémique mo depuis kala BCBG na quartier latin? Non, bajournaliste oyo baluka batikaka koluka babelisi na batanga matanga mosusu oyo makambo eza ya matanga batika kokota bapolémique mo ya plus de 19 ans. 19 ans déjà mona déjà asisi d'azur diplôme eza makambo oyo eza da makambo ya passé. Je ne crois pas que wana président JB so amoni mama me otambola makolo omema etake letika ya kosala ngo te. Eza babiloko oseleka de ya kala eza maambeleka tozotala nde lelo. Voilà, totande lelo Héritier Mamboni tosolaka mwa moke na mito sikoyo tozwa biso pena ata mwa 2 minutes mo bo pena ya kolela na mama mi parce que seul moyen peut-être yo kolela mama mi na bato bala na biso ezaka na loyemo. Alors tozwa biso pena ata mwa 1 minute mo bo okay awa. Ouais, banzembo ya vie po tokolela na banzembo mwana tokolela te na banzembo ya Shock Star be ya attendez parce que ya Shock Star ezaka musique te. Ya ala mwana no artiste munene waleki ba polanga salanga ke mo aleki ba musicien nyonso ne plutôt na matanga mais kama oleka ba musicien nyonso lisusu papa ko ça 20 albums à succès na âge na 2015 na 59 ans abeta générique à selfie ebina monde entier yemo aboaka de bandeliti suka aboaka l'album à Wake Up album on lelo so tali meilleur featuring de tous les temps eza ya papa oyo malako fia ngao mwaki ngai na wenze tonganda ko bomanga sokozongisi ngai epai yo ozwaka nga Fredi Shimuna tango kozongela koluka nga okoyebanga babiloko wana nyonso eza ya nini okotyango na album ya lelo yo mokongo linga mongala ye babiloko wana eza ya nini kindaka na ngwata mwa moke ebandaki na miso monoko ekozwarele nzoto mobima ekoti motambo labo ekoma teremo santima elodi yango moko ekumbanga motema na ngai ze moko zamba azongisa mokolo liwala nga natika kozwa tan ya kosima na maboko na forme yo kela yango elodi babilo wana papa emazi mia more yambi mama bota ya mwana motongo koti lokola pe maha oye mangu molali zeta malili. Voilà, merci Héritier Mamboni, merci. Comprenez que nous sommes avec Héritier Mamboni à invité na biso spécial hommage à la maman de Koffi Olomide. Héritier Mamboni obi lelo maman pe to na matanga mais senga foka to lobaka on po choix ezate mais to ça na matanga mais senga que no photo lobaka on to tchaka pe point par point. Est-ce que lelo s'il faudra parler na ba musicien oyo et ça que non basali mieux réputé la réputation malamu na Congo, est-ce que ba otanga pe Koffi Olomide ba otanga batanga te point parce qu'il y a trop problématique na ba ouais bango ba loba ni polémique à musique esenga bongo pona promotion tout le monde a repris na nina musique musu polémique esenga que yo beti chant ngala beti chant tout le monde a loi mona tabula ya polémique mo ba musique et ça va polémique normal et ça va polémique mo lo de mo bena Koffi na papa ima et ça polémique mo lo pour la matza on a la musique culture à Congo et ça polémique te ote chabuninga mbeli sala bo non ya boaki atanta ya boaki fulangenge voilà ya boaki ya laïn quartier la tena force et frappe c'est ça. Mais est-ce que ndet mutu mo weyi auto beta sango na lelo yebe a participer na réussite ya musique ya Koffi Olomide mama ami a participer trop a une forme de culture hein a une forme de jazz voilà a participer trop na même ve dans la PC mbote bokechu premier voilà aibi bokechu premier pe abetsa bandu lebele aiba ina ba musicien nyonso bazaiko bango tout Shock Star alayi mamoa aiba imama ba culture à partir na emo mo na Koffi ba relation minga zo na ba SC ba président maman mi pas contribuer trop même la carrière na ba Benin Côte d'Ivoire ba Sénégal ba Togo mingi ba relation mingi maman minime ta PC mo poya wana on voyager trop
Un mère moi voyagé trop Afrique de l'Est, ça va combien? C'est une grande femme d'affaires. Hein? Ce que les gens sont des là. Banane au single pena kolela banane ba single kolela mamami. Banane ba single kolela maman. Ba mi senyo so ka posa maman mi senyo. So ko boti da mi sen mon ko da maman na ba onyo so. Oza da maman na ba onyo so ba mi sen so ba lela. Mais mingi bana na yende. Voilà. O balia makaya buto. O ya bogola. Ba fali popa présent fa na PC mbote. Ba somono, ba mboshi, ba CNN, ba brigade sabatier, ba kérosène. Oh toi beta na quartier latin, ba venanga Bourman, venanga Binda Bass na PC mbote. Ça à Paris. Modogo, Suzuki, Mawara. Yé pas Rosanga te, venanga Willy Bula. Ba ngotu wana na tangi, ba da batu ba na ye. Eric Tutsi n'a pas essayé de tout le temps. Eric Tutsi, l'homme de bébé, Boulon Pela, nous avons créé un danse à Ndombolo. À Paris, n'a pas essayé de monter. Nous avons créé un danse à Ndombolo. Nous avons créé un crime, nous avons dans son appart. C'est Boulon Pela. Nous avons beau en ça. Si koyo lelo ezo la kisa grande ezo ko la kisa image nini kotala que oui ba matanga ezalaka nango mais na matanga ko fiolo milito sentir que non c'est presque bato nyonso presque ba musicien nyonso bazolinga kaka bakende ko rendre visite na moto na Koffi Olomide Kufeli. Zola que parce que Koffi Olomide mbongo parce qu'il est un grand musicien, ça prouve quoi? Et l'axani non azala ba relation ezaka mbongo te za ba relation asola na bango tout azala kane courtois abeti ba featuring na ba gali ko mbongo elengi bolinga kango bongo c'est gali a payé 1 franc ayembela ofele ayena clip akimi pe clip te bo amsuku ba kima clip mais tout ça la matanga amsuku ba kima clip mais ya yena clip bana ba kima clip te na yo tanga ba koma ba tete mais biyo yebi asali nze maboki akimi clip mais Koffi Olomide ça na gali meta lelo o Koffi abenda ba tu succès so ça ene featuring ay mana innocent e betate elenya mbongo mboka elengi tolinga kango bongo e kangi sasa. Sur le moment où sur la boye bateau la biso que non donna pourquoi tu parles trop na place peut-être aussi que la moi temps ya koyemba maman ba Eva Koffi moi trop poto la maman mi yo zoto o loba ka mingi on a dit c'est bon pas de problème na on peut ça moi temps muke na héritier ayemba maman ba Eva belé ya Koffi Olomide poto la maman mi même banzemba to yemba to kuma même pas na katikati parce que ça fait album depuis ko bana Princesse Senza, Malou Senza, Imbaye, Papa Imbakese, na neni na 78. Bon, amisuko ba raba misisente. Voilà. O ba la lelo ba mo lo ba hermo ba sa wa so pendegini. Ba misu ba na 11 ans, ba misu ba na ba 2 ans. Comprendre? Série on a déjà. Madia ta FIFA. So qui font FIFA. Ba nibo ma FIFA tabula est trop jeune. Papa Luambo Zalagi, mais obimza nzembo yo kana ki sasa c'est wana. Yebi nzembo. Minoko lonzoto boye Senza Malou Senza oh monino komaze golela lelaka yo moko na kati ya butu e latala voilà ba chede papier na ce qu'on a lobby boy est-ce que moi to ça pena moi temps que non oyembi moi oyo longo wana ozwi moi oyo longo wana olongo wana après simatoye to parce que to kende kaka. Ouais, ba bloko de belé ba kuku da ba changa na neti ba kuku ba bloko na ba bolo ba matanga voto te pona sina changeranga la koma na nzoto ya menidi nzoto e chopi la koma se kozela liwala ngala zonga mabele la koma se kozela liwala ngala zonga butulu mbongo ya sen pepe molimola zakoma mama yo Sambela Ave Maria l'amour ezala éternel Atanase oyo ya masumu petit amour deviendra grand na mboka na biso balobaka boye malembe mwasi akotizemi mokili ebongaka mibale na mibale angai naleka wapie mama ngala zonga wapi Maradona souvenir na ye kosala motema na ngai mokusa zolati molamu nalingi yo
nalingi yo zala seko sewa ngai yakayaka nalinga yo bongo nsima liwaya kozwa ngai yo jino sanza na moi jino gogo mopepe mabata minzoto na likolo senga se merci nzambe apesa oya ngai bongo bolingo nasengi yo pima ngai ntina nini eloko tokutana se matiti soki eboti ebelebele na nzela nayaka po tokutana nango nakosenga nzambe akomisanga nyama ya nzamba ata obosani ngai ntango nakoya nga nakoyeba se opo yokolo nanga jino jino. Voilà. Merci beaucoup, Couleur Bassel. En tout cas, tous en entend. Caméraman à Betty Maboko. À Betty Maboko, c'est-à-dire que non. Ayoki ma les fouets tchatcho. Oh, comment que non Koffi Olomide. Les fouets bimi. Voilà. Le toza toye manang. Si non te. Et si non te. Na oye manang oloba. Koye manang oloba. Mais pendant que ce qu'on va bilo ka boba œuvre ça, il y a belé pe bien boé. Mais tout le monde peut parmi les Congolais, ils appellent les Congolais musu balinga ko chat des autres. Tout le monde y paraîtrait mutu o asali image ya kosangisa maloba ya kala ya Fally Ipupa na makambo na action ya Siga Koffi Olomide ezali sœur na biso Ramphine Tumba. Bazala pe chroniqueuse ba kinyoso ba ebiye. Alors image wana comme ko tambola bon internet et puis ça déjà image ya bien te. Pour recevoir message en anglais. On va avoir une mauvaise éducation là nous. Nous sommes mal éduqués parce que tout ça en plein matin à yo ko sa polémique. C'est nga na ina lobeli ma bato. Voilà. Oui, matin aux image mo pour ça la base pour ba chaka au kate. Na ebi ke fila dans la tiki à une époque. Akina nzela ma ya kata clandestin, na ebi te soko clandestine, soko kufaka mengo beta les sona ye fa ke neku l'église alo ba Dieu merci. Voilà. Parce qu'akina tout doité, akina nzela Turquie. Il y a la mutuku tout au Hollande parce que même émission on ça na kina ça na so ata 500 filles à Mais les lorsque on va te voir ninga bacha ba ça la rancune ba me camper ko analyser dans le mauvais réaction à Koffi Olomide ko ça la vidéo ya kolela. Mais Moutaro va bon a un problème parce que il faut à sa douleur là a le monde entier qu'elle a perdu sa mère faut le bango ndengeni ala ina seba filmer te ba banga ba bandengeni ke azala matanga il y a la musicien ozo luka beso ba zo chao kate na mboko fanda ka soko pe otiki ba no luka moyo sa regroupement familial oloba na obeta masolo mo bona matanga o profiter na matanga po ba chao ka ba pe ba peso kate parce que so tali ba commentaire ba zo fingira na finga mo abetele maboko ate. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Merci beaucoup. Naba abonné Nabiso, merci Naba téléspectateurs, merci Naba internautes, merci vraiment Naba Dion Sobola Nabiso, merci également à Viking Komuni, Babi l'ami personnel, il y a Héritier Mambweni, merci beaucoup. Na Freddy Shimuna, Junior Bossi, Baza vraiment ébélé, Bazola Nabiso également, toute la grande famille Shimuna, la PCBino vraiment Bamoté à travers le monde, Bozali, Suisse, Angola, Paris, France. Sœur Annie Shimuna, la PCMBO, tes femmes d'affaires, à d'autres on immeuble, à la Suisse, Sœur Annie Shimuna, Kalaming Tazoya, la PCP, Joujou Mambouene, maître Nabiso, maître avocate de la famille, Soma Marosamba, en tout cas, l'avocate, il y a un foot à la matin. La PCMBO te passe ça. Ko yango wana siko ko mobike no yo mamba ko samba ozana avocat na déjà yango zo chrétien ba tout ndeni. Te na chrétien mutu te na lobi na kaka. Na chrétien te na lobi ka ke non solo luka base fo ta la passe au luka base. Luka base za makamsuna matanga ba te. Rozo appelle libabe pe na finale. Siko héritier mambo lelo na musique congolaise il faudra que vous soit Koffi Olomide ko tia isika mo na musique congolaise to tia Koffi isika nini. Koffi Olomide la moment tabula na lutumba ba les soucis. À un moment, voilà le seul pays unique à fait un album. Il a un disque d'or. Il a ça moi na munene. Il a ça la fierté à monde d'Afrique parce que ce que l'Afrique est en 52 pays. Voilà. Alors ça la fierté à monde Fally pourquoi. Ouais 1500e génération à Betty Bercy, à Beta Olympe, à Beta Zine. Tu as dit Makambo dans les traces de son père. Voilà. Fally pourquoi. La PCMBO était présent en ce Fally. Voilà mon anda quoi. Voilà parler. Donc, ce que Koffi Olomide a joué aussi dans la musique.
Kofi Olomide la momo na ba musiciens so batikali vivant Kofi Olomide à la numéro 1 parce que nombre des albums ya sala mutu salango ba composition o sala mutu salango te ba succès o ya sala mutu on pas salango te parce que kozala na premier africain noir abeta Bercy avant Youssou Bercy beta après comme les musiciens ba beti Bercy ba msouve ba sala mpia kamena pour na otanga ba kombote ils en 5 musiciens je crois ba beta Bercy Mpia kapé moko ezali Kofi Olomide nako sunga yo Kofi Olomide Weranson Jibem Piana Papa Wemba Bokul Fali Poupa mais moko pas sala mpia ka wapi nana Bercy wana ka nana sala mpia atangi kombote ya bon ngana sunga na otanga te ngana epona ezala batanga papa ezala moko sala mpia ka ba 6000 et quelque azana c'est que Fali Poupa Fali Poupa auto beta 19000 Fali kolongola makambo parce que succès azala wana Fali nano c'est que Weram sala mpia te papa to sauter mais ezaka la mutu moko place azala na miyebi ka sala 6000 la kota na salle boya mona kuta maya miso etangi. Voilà, merci beaucoup. Retiens Mamboni, tout ça na matanga, tout ça là. Freddy Chimouna, tout ça na matanga, tout ça là. C'est-à-dire que non, il faut tomber un peu copier sa valeur. Ce qu'on est là, valeur, il y a Kofi Olomide dans la musique congolaise, valeur na ici, il faudra qu'on soit ici, qu'on soit avec ma valeur na ici, ça n'a pas valeur ni la musique na biso. Valeur artistique, Kofi c'est un grand parolier. Na biso lelo, en tout cas, comprenez-nous, nous sommes venus rendre hommage à ma mamie, et ça sans polémique, sans rancune, sans polémique. Lelo na moni na fani na téléphone nga batindeli ngai vidéo mo boye na boîte de nuit te moni président Jibem Piana azolela na ye papa Wemba c'est-à-dire que na yo kané bandimo papa Wemba a rendre hommage na papa Wemba et pendant que non na mito mutakufi sikezande mama mi parce que na nyonso wana na été bato balinga ba tia polémique ba tia ka est-ce que image en fait lobby be la semaine passée bon là aussi moi je sais pas non pas bangala jijan faut na ye ba pesa date nini parce que y a un fan na papa Wemba so ayoki papa la ayoki fe na ye mais mutu pe o pesa bana censé pas obeta masoa papa Wemba mutu aleki Kofi na masoa papa Wemba zate po mutu ayebi papa Wemba ko loka Kofi ne bazala na bango nyonso zate eza ba redia misi fe na nga Kofi mutazoa na maboko boyo alaxe papa Wemba bango tu baya bakuta Kofi na papa Wemba bazalaka déjà voilà papa Wemba so azalaki vivant na matanga nga ya peut-être mutaliboso parce que relation na maman Amina Johnny ko ça date depuis de plus de 40, 44, 45 ans, 46 ans. C'est ça d'ailleurs belé. Mais aux sans ignorer et bien que non Léon na matanga Kofi ba mise belé ba royate et bien ngo. Wa royate pour faire otika ndeka na numéro négocier GPT. Wa royate ezala ngo pe mabete. Wa royate to kolobela ngo pe na plateau. Mais comme matanga no insilité. Mais na yebi ke fait na Blaise Boula ya la mona parler. Na yebi ke fait na Chakulenda. Na fait Mbote na Bruxelles. Manda changu to kolobate parce que batu musu badaba présent na wenge na matanga papa na bango bayate mais Kofi Olomide ya salama inédita o basola ka yema na chata yebi yema ba lo ba TV amona simple Emile alias aroloba bango tuana no bika yo otanga kaka peut-être ba génération mo ma génération likolo tanga te ba vena biso makaba so azana kina koya parce que ba coopérer na petro ba na mona iselo alo bagi ba biso nyoka longo otanga bango te yo ka longo koya yo ka longo koya OK. Nyo kalonga koya parce que yepé ba fana pe ba yemba kote. Zaiko accompagner pe Kofi, on dit awa c'est ça quoi. Relation ça pe akala. Voilà, relation ça akala en fait tous autres. Et volo Kofi na papa na volo ko pas kozanga parce que ya la camarade avec Johnny. Kofi na jina informé c'est ko feta. Parce que les loso ki mutayete bokangele kanda tonde. So ayete azaki na kin. Atinda tabatu to mona ngobe to yino bete mo utinda ta non mais pas obligé ka rater que non soki ba yete batina pe ba obligé péter mais non so ozo ta ko partager na mutu so ka kufele tele la mutu ni on so segi lelo lo pe ko kufela maman so maman na zani maman na éternel ba chende ke no libanga a kufate. Lentement mais sûrement nous partons vers la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, je vous rappelle que j'avais reçu pour vous Héritier Mamboni qui est en train de rendre l'hommage à maman ya Kofi Olomide. Alors ici Mamboni malem to si émission na biso mais to pese sous moita mon kid sous ya ko rendre sous hommage maman ya na pesi joli engule na London na pesi Chantal Kokama joli engule Chantal Kokama na Paris na pesi grand frère na ngai ya Boga Alain Mamboni na Porto na pesi papa Levi Mbote na pesi famille na Londres voilà bazara là
Maman Rifi na Kwepa, napesi Blandine Mamboine, fan pe à Kofi Olomide alinga Kofi trop. Napesi bango tout mbote, napesi petite sœur na la Londres mbote. Napesi Willy Moucheni code ya mboka, wala yaya, le code à la moko. Soko tchaka no couleur, aux ongsi mamba couleur parce que code c'est lui ba bora code ba misu bagi na mayombe kuna ba na kisa sa te. Les véritables codes Costa couleur. Na boaki na PC mbote pas ça. Cyrine Kina. Maramba Bilama à Paris, c'est Cyrine qui n'a fumé. On fait si monter na Costa couleur fait na ombo tété. Na yogité. Costa couleur les véritables codes. On fait si ombo tété fait na yo. Oui, mon chien il véritable code. Comment on a yo to apprendre nga. Na pesi Eric Mandala, na pesi fait Jojo Mandi qui m'empata. Na pesi Julie Mamboni pour la deuxième fois mboté. Na pesi nani sumbote. Et tu m'as dit tellement belé to que na moi loyembo na moi bakoyemba manini après to koya to pisa autant pour na ba dédicace parce que tongi aussi ça to clôturer vraiment émission na biso moko lelo. Ouais, to comme na faire la fin et tu galika moi ba chant belé chant linga. Pesa nga album. Gino o maki da Gino. Mais Gino linga so. Maki Gino to ko manze monini. Pardon? Mulunge. Ata mulunge gambela bakangi soka zikita pe bakanga pona koteka bolingo ekelanga ata ya koteka defisanga ata ya kodefisa Willy Moucheni kode ya mboka voilà bacha ezalango ebele bacha mosusu oyo nga na kozanga kobeta te take fan ya Kofi zemona ningaka tro zemozeya c'est un succès, on appelle ça la rabais mangeable. Voilà. Nous profitons pour dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent à travers le monde. Merci à Paul Montour et Bundes. Merci à Dani Makondolo de Bundes. Merci à Avalo Pindi, Tour d'Europe. Merci Dada Maingidi. Merci à Bella Linda 500 000 Gigana State. Merci beaucoup pour nos cadeaux. En tout cas, nous qui est vraiment. Nini Mozoluka. Nanzota ganya filme botika gotungisanga bampanya Vincent mama nini bozoluka nanzota ganya filme botika gotungisanga bampanya Vincent amitanga botakinga azalaki ye moko ami yango alia tambuma elanga na yeze bonga soki nawe pele mongo embiza badivalize pe ebese bana ya tini bana kompis IS na ISP mbazanga solo rambo chocho ekomami nanga bambula basanza ya vinanga yozwi lelo la motema yotikelinga elemo yo bosani basemo pe bapromese nakofuna na zuzi nini yo okoma elili ya butu yo tungisa esprit nango salanga ezalazala sikoyo nayebi mboka nini nakene boma nzoto nga mopawe nakima nzoni bolingo natutelaki solo mingi namoyaki koyoka konse ya bafami mpe ya baninga ozingani nyonso tikelinga ze miso ya mpamba mpo nalela ebongaki ozokisa motema ebongaki ozokisa nzoto kasi motema te mawa ye elo nayebi ye makila nanga mabe sikoyo nayebi ye sikoyo nayebi mama bablo oze ebele fe ayemba tro ozalaki olinga te na silika ye ozalaki obondelanga lokola bebe lelo fungoli motema lamour ezopani ye nsima na yo makanisi ekomi obrakenga destination nanga mombu ya bolingo ya nine soki na mbenteke soki na kintsuka ye moko ayemi ye ninelanga. Voilà, juste après ici, vous allez nous voir, nous allons faire un tour à Montfleury. Parce que Héritier Mambouini a un rendez-vous avec Kofi Olomide. Voilà, la Pessi Charlène Mbola Mbote, la Pessi Mado, Mbote Passaza, la Pessi Joss Ngwandu pour la troisième fois Mbote, la Pessi Felangaï
Berger c'est senga mbote na télécom na pesi masalanga Vicky maître bougie o alingi atonga palais à munene maître use ingénieur aza bango tu na pesi bango mbote tozo que l'esco au Mont Ferry okuta na vie tozo que le Mont Ferry okuta na vie quoi. Voilà. Pour le numéro d'héritier Mambouni, notre invité, le numéro est affiché. Alors si vous peut-être au moment que notre numéro est affiché, vous allez nous écrire, nous appeler, et puis directement nous allons vous passer le numéro de notre invité. Alors quant à moi, je vous dis au revoir. Et pour aujourd'hui, je vais sincèrement remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis partout à travers le monde. Merci à Paul Ventouré. Madame Azofinganga, est-ce que Mangone Basantu? Madame Azolukali Wananga, est-ce que Mango Bas éternel? Mokili Nzambe. Tina nini bato mokili chaque jour na kwa Nzambe. Tina nini Bible omega zimite mana biso mabe. Mokili Nzambe mabele elicité. Mango bazotunganga eske bango ne baza parfait. Mango bazoluka liwa ya rambo eske bango bas éternel. Continuez à nous suivre, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner. Ça sera vraiment une très bonne chose si vous vous abonnez. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre site internet, nous vous demandons de vous abonner massivement et continuez toujours à nous suivre. Ne nous zappez surtout pas parce que les programmes continuent. Et à tout à l'heure, vous allez voir les images à Montfleury parce que notre invité a un rendez-vous avec Kofi Olomide. Et quant à moi pour aujourd'hui, je vous dis au revoir, bye bye, à la prochaine. Merci beaucoup.